papa na lola yokumbama Nzambe na biso musungi ya bana ekumbama Nzambe ya lola papa na bana ekumbama na yo papa na lola ekumbama musungi monene mobali malamu kumbama Nzambe ya lola papa na bana ekumbama na yo Nzambe na bana ekumbama musungi nanga Nzambe malamu ekumbama mobateli nanga mobateli ya bana ekumbama na yo papa na bana ekumbama musungi nanga mobateli nanga ekumbama mobateli ya wifi mobateli ya ndaku ekumbama na yo. Bonjour, bonjour la famille, allez, bonjour, bonjour la famille. Coucou à tout le monde, bah shalom, coucou, bah bonjour, bah bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment, boboto bon déco, na katia mabota na bino, kande to yaka moi 15 minutes, et ça va bien pour nous l'âme sa conscience na biso. Alors, ndeko na senga kayoka ka partager l'émission, liker l'émission. Ceux qui ont eu un plus T. Tant que vous de l'émission, à rejoindre un plus. Vraiment, bonne journée à tout le monde. Tout comme déjà mercredi. En tout cas, vous êtes bien. Bonjour, vous êtes malade. Tout le monde apprend à tout décortiquer ce sujet à l'élo. Autocolobela. Tout pesi ba shalom na ba homme de Dieu. Respect na ba chef coutumier na biso. Shalom na ba homme de Dieu. Ba chantre de l'éternel. Ba shalom bisika bizubino. Bilo mo boye bozana se sous le baoba. Moi kopo tina tongo kopo café. Pourquoi pas du jus aussi. Maïnde zalaka bien. Voilà, et ça l'ara bien. Maïzali donc final à makambo. Zouama mela maï ebele etepe komi. Pour nous éviter pour compléter phrase nanga. Donc voilà. Alors bande konanga bino mo boye bikande to yaka na tongo tozo solo la makambo ndenge kaka ele kaka et c'est l'équipe momuke mais biso to yaka kolamsa conscience bala musango atana likambo eleka 5 ans likambo eleka 3 ans likambo eleki 1 année soki eyeke ba la muselongo conscience osa likambo mobo eleka kala me babi non to la muselango conscience ezonga lisusu te akwe lisu na ba même erreur te yaya ba obengo pena ba oyebisa yo balobi a omoni mbala no zwaka zemi obande kotambola mingi ozotia ba mai na mutu ozotambola ozomata ba ngomba mbalo yo ozwi zemi en tout cas meka ovande sika moko meka kozwa kiti na yo chaise longue vanda tia mwa makolo na omwa likolo pe maka liaka bien donc conseil esi la kate bande konanga ozwi conseil pa ba parents olongwe wana okantia na komi adulte ozaka ka adulte te tango ke na place musala ba opeso pe ba règlement d'ordre ba opeso pe lisusu foza na respect na bato kokuta kuna obakote yo lisusu olongwe wana obali bakote yo su makamba libala kozwa su respect ya mobali na yo kozwa mobali pa kozwa respect ya mwasi na ye biso bato na mokili akande na ibisa bino to dépendaka na bato mutu pona lo bakengana za indépendant yo moko te po likambo soko ekweleli yo même malade mbongo ezane osala eloko te ozaka bato soit ba ambulance ba yo kozwa yo ba docteur ba yo kozwa yo bangwana nyoso baza bato donc on ne peut pas dire que ngana ngana nga bato te mais ok dit pas médecin ngali ngana nga bato te mais so ozapna ok ozana zemi ok na pas ba sage femme po di nous ayo moko te nga zaka na kwena nga ozana kweno te neti nga boye na obima siko na oke musala na aso na ozesu na kwena nga te na okutela pe na ba collègue bango pe bazala ba vie na bango voilà yango na bandeko na nga soki toye toyekola musa vraiment conscience ya ndeko na biso tendresse Yé à l'obéli en public, mais il y a aussi des gens au bazar na même comportement que tendresse di binga au bobengaka bamsu balobi kombo na ezaka soki dodo soki dodi alors vraiment tendresse c'est si kozali zwa kiti vanda landa mama o ya linga ba makasi oyebi yango pe bien landa na bokebi nyonso parce que eza kitoko te makambo yo sali même si eza vérité ou pas
mais tu ne pouvais pas venir dire ça. Et puis tu as insisté vraiment. Le jour où on a mon vidéo, et où tu tiens pas même 10 minutes, na koka ko silisa yango tende konanga. Na silisa ki yango te. Après na yoki, donc wananga na yoki, mais toko landa yango, toko tia extrait nango, et puis toko décortiquer yango. To pesi pe bambote ebele pa Gabriel, bango so bazali batu ya théâtre, ye en tout cas zala kawana atambola kana moi plus ou moins vérité na munoko na e, toko yoka e parce que ye asala na mama Moyindo, ye azwa ta ya kovanda na mama Moyindo, alors ye pe akopesa biso ya e alobi nini. Et puis bande ko ya mama Moyindo pe bayaki ko répondre surtout bangonde nazui audio na bangote na kocha yango te na moni yango na mona yoka kiango menas na tongo boiza pasi kolokota awa. Alors bango pe balobaki et puis ye bango pe yo ndengo zawana kara ndenge tozalaka bande konanga soki par exemple yo lingaka feri au comprendre soki lelo sali mabe ye baka bakofinga na muto yo lingaka. Donc ndenge pe omona soki lelo nga na sali mabe okomona bazo finga na wifi oyo batu bayebi na bango yete bakoluka ba photo moko kaka boye ba lokoti baye ba bambi na ba site na bango et puis nazo ebate na ya réseaux sociaux ngai moko bomoni ngande naza boye ko na ko kaka pasi na motema nanga jour bokozwa mutakala na ngai bosala tout boluka mutakala na ngai soka bokangi mutakala na ngai bochongo na réseaux sociaux jour wana nga na longwe réseaux sociaux parce que wana respect esili na bana nanga na bakoko nanga na bandeko nanga boye bangala zaka mwana mukete na mukolo soto swana na auto discuter na oyaya eloko nyonso te ezwaka fin soki yo bandaka ko continuer etalinga te ngala danoise vraiment biloko nyonso ezoleka na communauté même na monde théâtral na monde na biso ezote yanga makasi bandeko bobimisanga na rando bobimisanga je vous en supplie nazo senga bino pardon o penze e uti na fond ya motema na ngai bobimisanga mais soki oyo publier bana nanga moi je m'en fous sina yebisa bango ba mikolo oyo publier wifi tamusu pe a existaka te po bato ebele balobala dano zazakane na mobali te bongo soko mobali bolinga bo publier bozo luka bo publier ye bo publier nazo yeba pete etalinga te ezakaka bato bayaka kolobela bilobela wana mo entre parenthèses yo kutu dia sina bloka la oyelinga ka babuzoba wana la dano balobi no la dano bo na bloquer yo. Même na téléphone ko benga ngate yo kende ka place ba ofinga la danoise place ba publier nga yo kende kuna tia commentaire na yo soko sepeli okomi oui osali bien nongo sali eboye soko po sepeli te ko ya ko betela ngate banda tongo chipoka oyeka ka atato solo la ka kitoko no bloquer yo ozesu pembe na ngate. Voilà donc ba conflit ozo sala maboy eza bien te batu bazo kufa pona ba conflit batu bazo bela ba maladie bazo bwaka na bambasu neti biloko ya boye bisangai soki mama Moyindo azaki na Congo awebi ko sala to bwakeli liyo tendresse tozongi na dossier tendresse abwakeli pe maladie soki pe tozalaki mama ngope azalaki na Congo tendresse modèle yo lobeli cela veut dire ko saka na pe na problème non mama Moyindo oningaki pe la biso obwakeli ba maladie mama na souffrir na bambasu mama Moyindo abando pe sanga ipasi muke mbasu muke boye en tout cas eza pasi eza kito côté to vivre ata na bolingo moko ya ata ya semblant bande kunanga mais to tika makambo ya kosalaka baninga mabe ngata on appelle ça conseil no pesa penga moko et puis ngambo nde naza consciente na yebike banambulo ye bandi ngana vandi boite na fingi mutu na vandi boite na répondre mutu asalinga bo naza kuna te na boya ngope banda lelo ti libela na libela bokoyo kaka la danoise te na boyi na nga na zui pe na position de tir kaka nde nazaka na ngai kaka koya kosala banalise moi policière de la presse nde naza lelo tokangi quand même ndeko na biso mwasi tendresse mpo na kopesa ye conseil nayaka te mpo na kotuka motu non kopesa conseil mais bino mo boyebi conseil pe swaka conseil pour na so ba opeso conseil et ça la rapasi ce qui oyebi ko sala ki mabe ba opeso conseil et swaka mais ce ko sala ki bien ba opeso conseil encouragement wana de congolais lingaka yo kabiso mais ce que ça conseil ya ndenge mutu asali mabe et ça la rapasi voilà bande konanga tozo leka
kolala kolamuka mama Moyindo akufeli mwana na ye. Mwana mama Moyindo akufeli ye balobi bamusu balobi 5e mwana, bamusu balobi 4e mwana. Akufi na maboko ya mama Moyindo bandeko nanga. Na mwana oyo grande sœur bien petite sœur na banda ko boko la ya mwasi. Mwana na pe na maboko ya mama Moyindo. So pa mibale laka yepe lisusu akufi. Ezali mopepe nini oyo ezali kozwa mama Moyindo. Bamusu bazaka na mokili bayena mokili bakufelaka mibale. Bamusu bayena mokili bakufelaka bana. Eske so ezaki na poto balingaki kotala mama Moyindo azana makila moko ya mabe oyo ezaki soki parce que aboti pe na mibali différent. Alors soki na mibali wana musu bana bande kokufa tokolobaki makila mama Moyindo na mobali wana bando simba te bana tamso bazaki ba anémique ba blobo. Ben alongwe wana keda mobali mususu. Tango musu mama Moyindo akoza pe AS. Bon azokuta na siko na mibali pe ya ba AS. Tango musu azobota bana ya ba SS. To yebite. Ou bien ezali esprit ya mabe, ou bien ezali kamoko ya mabe, mais tozo senga mama Moyindo penza courage. Nzambe penza pesa ye makasi, penza bo entouré ye na ba conseil, ba nini, mais nga sikoyo kovanda ya mama Moyindo na Angola parce que dans olingi mingi na théâtre na mona lokola carrière mama Moyindo ekenda me balobi kuna pe asalaka ba théâtre na ye. Alors nga na bande kolinga na mona ye soit pembeni ya sila soit pembeni ya na ba théâtre ya nani ya Belle Vie mikolo pe na koma olinga Jérémy makasi en tout cas Jérémy coup de chapeau, tu crois qu'on monte pe na théâtre Jérémy, pourquoi pas? Tu crois que sengela e Jérémy pistolet biso mama Moyindo, Jérémy azwa kaso bengiye na ningina mona na gak moko ocha mama loso moi kalate achepe mama loso vraiment a pesaka azongisela biso o biso to senga kaye yango to senga en tout cas Jérémy Chabani. En tout cas, coup de chapeau. Alors, bande konanga toyoka mwa muketu wana tongo, toyoka malombangu mbangu, toyoka ndenge nini tendresse asalelaki makambo na ye voilà yango yo tozoyoka ngo na bokebi nyonso tozana en publicité kotaka tolongola publicité bongo toyoka ye boyoka ye vraiment question mama Moyindo tofe mama Moyindo non mama Moyindo tozana matanga akufeli mwana mama Moyindo aboti te abotela wapi mais mwana na yazo te mama Moyindo abota te mama Moyindo nda zawana mwana na moya ndeko na tikila kai mukie mama Moyindo atiko kobota na mute mais nzaba osukanga kobota malgré AGCKI amanga ko da menopause zaba sera sara bikamo wana azaka na kondima wana mwana ndeko na ye aozana douleur ke mwana ndeko na ye nda kufa ya moko banda bo mwana na mwana etako sa batu pwani akosa pwani a besoin cotisation bon tinde cotisation na tika kosa bon mutazolela makasi bon mais akola kwanza mwana bokoli botala ba video ezali aza monso aboti te pasa kobota te kima kalobe na munokot na seba ze monso so misema kamoko to yebi na aboti te na malgré koti na bandelo malgré mama Moyindo do zaboy na bi na pama tango otala video mama Moyindo kokosa batu te bando bota bana no boti te mwana ndeko na yo ozolanda aza mwana ndeko na yo lela avec modération si on le avec les matalana d'accord. Et puis, dans le c'est sous vérité que au lieu de passer au mot à terre, passer à la maternité, au lieu de passer au mot à terre, tu avais dit ça. Bon, tu as vu le comme ça, Salawana. Tu as vu que au coup, fait les mois, au maman, beaucoup de monde en déconnant, à ça, moi, mais ça, moi, on ça, ça m'a connoté. Non, non, bon, tu t'es mais ça, on dit, malgré que tu ménopause, je qu'on dit, ma bien Sarah, oh, la Bible, au mot à caca. Ah, on peut s'en raconter, on va nous casser, on va nous n'importe quoi. Taolela makasi bongo tata mwasi bandeko na ngai binombo boyoki eza pasi na mawa ata zali mwana na ete ata zali mwana adopté ata zali mwana ya ndeko na ye akozala pe lelo na vandi bo babengi ngai o mwana ya grand frère na yo o mwana cousin na yo nakolela relation nini onga naza nango na papa wa na cousin nanga relation nini naza nango na ndeko nanga relation nini et puis mama Moyindo na mona ye azali kolela babengi na mira esa alelaka na ye bongo ye ezali ndenge nzambe asalela ye aza mutu moko aleki na badouleur ebele na vie na ye akoka komona ebembe te
place ebembe ezali mama moyindo akanisaka bapasi nyonso bano nyonso ya kufeli bapara na ele msusu bamsusu bazalaka bongo so akomi na matanga amoni mutu moko boya kufi abandi okanisa mama na ye ndenge akufaka bandi kolela bakokomprendre babi nini yalela makasi boye na bamatanga msusu azolela kutu su mutu wana te akomi kokanisa ta msusu mobali na ye akufa akomi kokanisa ta msusu bana na ye alors mutu so azolela makamba matala na ye kozala wapi parce que mama moyindo atikali kozwa caméra te ye moko amitié ndenge par exemple batu musu ba mitiaka ba caméra azolela apanzi wana tokolo bango ata matalana mais batu nde bazo filmer ye et puis kutu bazo pekisa bazo baboti ko filmer ye azolela azokende gauche azosala azape mutu liboso leli bongo te batu musu babaluka na mabele donc azomi ye bate na osala nini na mukumba wo batikeli nga ya bana na osala ndenge nini ndenge bana nyoso bakei kolela ya mutu bokoyi ko juger te okoyi ko pesa mutu conseil na émotion te en tout cas ndeko na biso tendresse osala ki mabe oya mabe mutu akufeli bakundi nanu mwana wana te 40 jours kutu nanu ekomi te ye mutu akufi eza ye moko te so ezaki kutu mama moyindo ye moko mutu akufi to yana banalise mama moyindo abelaki boyi mama moyindo ye azoyoka su biso te mais akufeli mwana il faut kotala mutu musu akufeli mama musu akufeli papa musu akufeli tel faut kotala ndenge nini okoya kopesela mutu wana conseil ndenge nini bokoya na etando moke ya kolobela mutu wana bandeko esali pasi komona par exemple ndenge okokaki pe koloba na yo ke aboti te en tout cas eza pasi mwana pa bande kobokola ye wana pe liso akei bakotala langage na yo facial mais yo ozoloba comme si oza na likambo na mama moyindo comme si oza mwana ngo mama moyindo bande obokola eza mwana na yo tendresse ndesko mama moyindo azobokola ye abomi ye. Mais c'est normal, tu peux pas faire ça. Mais quand on change, tango yozo finga mama moyindo bongo. Tango yozo lo mama be mama moyindo. Ozaka pembe nya sila. Est-ce que ozo ke la sila mawate? Donc na ye moko sila place azali. Aolo bake otala ka na hypocrisie. Yoso mona ke ngala zala ndeko nanga za boiteuse. Na moni mama musu ya boiteuse. Asalinga pe lokote. Na badi ko finga yo ngakuna likolo ndambu boye na boye ndeko na ngako lobani na ke place moko ndeko na ngai bakate likolo la ta sapato likolo moko na komi su kote musu tata moko pe boye bakate likolo menga na oseka ye sapato na musu asalaka nango nini ndeko na ngai moko ko lobanini yebisanga ozana ndeko no moko abota kate neti sila ndenga za wana abota ta fungula makolo te na maternité sila bimisa mwana. Mais tant que yozo finga mama moyindo ndengwa na saluer l'autre côté. C'est quoi toi tu osos s'attendre nini envers sila. Ozo na habité. Ngai pena sila na place na nga sila. Parce que sila pendant la sila eza tendresse te. Nga na ko benga na yo tendresse na oyebisa yo. So ozaki pembeni na ngai no yebiso plus jamais. Oyo sali mama moyindo o salanga même ici mama moyindo ngaza na tendance ya famille libota tangu mususu yo batu nyoso ya famille libota baza binemi na yo okomisa neti binemi moko physique alors que ezali likambo ya son ezali likambo komona mutu musu akotala par exemple banini ya Jérémie azosepela nango te abi biloko ya Jérémie eza impoli menga na otala biloko ya Jérémie nazo seka no sepela nango donc mutu na mutu azana ndenga yokaka ndenga raisonnaka ba sentiment ya mutu eza différent mais siko tangu yozo sala biloko ndengo wana yebisa ngai siko batu ba koloba na sila ne parce que mutu yo kumisaka butu na moi sila orie abota te ayebi ndenge babotaka te ayebi na msupe ne bakangaka zemi te siko so batu ba yenga neti na yebona mali ko démarrer sila po anga na yebi ye ya yebi ngate nga na yebi ye na yebi vi na ye na solo na bayana ye siko yo kolobane bo sepela nango te na loba kutu mwa muke ebele te me batu bakomelanga Rita yaya na ye ndenge makamba yebisa yo camarade na ye moko kutu basabola na ya benganga lobi ke la danoise mais yo za danser biloko nso zolo bana si les vérité. Mais biso to linga bango ba osala misala na bango na ofinga sila pourquoi osala musala na e
engagé Rabatou, aza bien na musala na, je ne peux pas l'insulter, mais tela yondengo fingi, eza kitoko te bande konangai, eza bien te ofingi si la, ofingi si la alokwa mama na yo, na théâtre, ndenge okumisaka ye, alokwa mutu na yo, o sali eza malamu te, voilà. Il y a une cotisation. Oh. Mais toi qui vous savez déjà groupe, non? Kolela ya cotisation ezalaka te ndeko nanga ata soki bokotisaki te mutu moko te babwaka ye meme na Congo wana bashege bakufaka na nzela bakundaka bango ata batimoli bakundi ye bakundaka pe bango te ke sam cercueil ebima kaka d'une manière ou d'une autre même bato ya quartier bakozwa mabaya batie kaka na bamboka batie mutu bake kokunda ye mutu akotikala mutu ndeko nanga kolela ya matalana ezala ate aza capable pe azolela abiba ndeko bosunga bajani bakufa awa mama banga bandolela aloba ni bosunga ngai asengaki soki ye pasengi ekosala nini tendresse mutu pa koko senga ande ko na biso akufi bandeko mwana ngazi akufi bosunga ngai na kusana makoki te mobali nanga akufi bosunga nga mabezali wapi tendresse ko vanda penza boye ko toka ya ndenge wana place ovandaki ochena balineti suki mele ko penza ka kombono sirène osali mabende ko na biso toko lingo na bongo te toko sepela na yo na bongo te meka kozonga sima na yoka ki ba place musu balobi osoko posengi pardon soki posengi te en tout cas pardon na yo eyokani te meka penza ninga ke pardon na yo yokana zonga kana chaîne wana kinde kuna ko sala émission na même garçon wana kinde koloba ke makambo nga na yoka eza lokuta pona ezali lokuta mama Moyindo abota wana pezali mwana ya mama Moyindo mobali oyo mama Moyindo abota na ye tala niveau mobali oyo mama Moyindo abota na ye mwasi ya mobali wana ya ndako mwasi ya liboso aleki pona lobaki mama Moyindo abota mwana na mobali nanga uti kokufa na avril tala niveau mbanda na ye ex mbanda leki pona esali ye pasi eza mwana mobali na ye eza mwana oyepa bokola avanda pe na ndaku na ye donc osali mabe makasi leka na osenga pardon bande ko toyoka ki groupe panzani tam vérité ko yeba na ke ye o akufa za mwana mama Moyindo te aza mwana ya ndeko na ye vérité ko panzani na ngo donc groupe ça mais déjà pour ko djele ka ndeke ndaka et c'est même makasi bi na voice ya ko bima balobi soni kuna Yeah, ton deuxième émission dans ma voice. C'est moi aussi. Maintenant, ma cotisation. Ça vous peine de pembe. Yo. Tata moi aussi. Ça vous peine de doute on va terrasser. Mais bien quand moi on connaît beaucoup c'est moi cotisation attends moi bablon. C'est obligatoire té. C'est obligatoire. Et puis aza ko finga mama Moyindo aza mi pende banduta. Ça n'a rien à voir de moi si bande ko zolanda afingie alongwa kuna mipende banduta mais kofinga muta kufeli mwana na ye mipende banduta na ndeni yo moko penda te ndengo sawa na so balongoli yo bilamba est-ce que bakokuto na nduta te ata nduta moko ata ngana muta banduta te mais nazana moko awa esalanga awa esaline yango nde kolongola ngai personnalité nduta nde mutu ekolongola ye mama Moyindo akoma mama pembe non tendresse eza kitoko te oyo sali ezali vraiment na ebité soki mboka na biso ezalaki na organisation tendresse azali mutu moko aza na prison te eza par motema mutu atali te na tinda na sala c'est pas obligatoire mais bato ba retenir ke oyo akufi aza mwana Moyindo te Moyindo na akel kobota te mais maza koti ménopause nzambe osele bika basaka na sara na ntango ya Abraham abota mais ba cotisation bota mama Moyindo tie olela matalana ya lela avec modération po belle oui ça va comme ça ba se perdre no temps de taki obona na fingete obona la vérité te na kosa plutôt éviter me toi obona le bana minute ndimati na fingie akasi siko bato asibandende oh c'est pas ngata c'est consciente toi ça immature même toi ça na maturité parce que bonne la vérité te point OK avant de ça immature
Voilà. Ndeko na biso a mwasi tam susu oyebite immature eza nini. Yonde mutoza immature. Ata kutu eza vérité. Mais oko lobe na mo bongo te. Donc ba terme msutu ozoko utiliser mutakondi mangata za immature. Yonde oza immature, oza inconsciente, oza na motema ya malamu te. Oza na motema ya mabende kona ngai. Meka ko changer. Eza kitoko te. Obimisi motema ya mabe. Parce que nzambe ye moko lobi et sika mutu akufi nde place to kende nde place to kamawa parce que biso eza nzela na biso nyonso mais place ya feti ndeko nanga ato kei tamsu yo po tika kosala no feti te emsu makoki wana okoka te ato kei na libala moko danser tamsu yo na otika la kobala libala bongo te otika apela msu kobali sata mwana no moko ta bala na libala moko boye ya grave donc ba de onanga tout ça la attention pila mosi keba eza kitoko te to leki na biso eza tongo soki tokozwa tanka ndene ezalaka to lekisango to analyser na mokebi nyonso na molai nde tokoya penza na bolai nyonso to alors to ke na lombango to yoka totala oyo ya ndeko na biso apesa ki réponse na ye Gabriel babengi nga pe mingi ya Gabriel zo lebelo toyoka Gabriel internet ezoyinda kuna babi moyinda bota te ceci cela ya Gabriel zo lebelo côté boy donc ma moyindo tozaki pas mettre pas ye on dira ki okutanga ya ki okutanga naza pa mangwau to évoluer na mama moyindo tant tobetaka masolo tovandaka tozala ba tournage tobetaka masolo ba vie na biso mama moyindo abota bana 5. Ok. Abota bana 5 mais malheureusement aza osimba bango te. Ok. Oui, maman moyindo azali pe na mwana moko batika ki pe na ndeko na ye. Oui. Mais mwana ngo pe avant mwana moyindo akufa, mwana ngo pa kufa. Oh yes. Vraiment maman. Grande fille. Mwana ngo pa kufa ki c'est sûr ba sera pe tozali na Angola. Tozaka na Angola on dirait. Mwana batikila ka pe na ndeko na ye akufaka. Donc apparemment maman moyindo asimbi mwana te. Donc mwana ezalaki ke mwana ye oyo bavanda bazalaki na ye oyo mobali oyo ye nde mutatikalaka ye nde mutazalaka ye mutatikalaka ye nde mutaevoluaka mais You feel that you can't go on because all of your toyebi te pourquoi esali ke bana nyonso basila ye boye toyebi te ozomona eza likambo ya pasi eya likambo ya pasi oyo bazobake moyindo abota te na vie te moyindo abota te ata soko abotaki te mais soki kaka ebokoli mwana wana eke ozwaki na bas age obien ndeko no akufa atikelaki yo mwana wana yo mpe obokoli ye aza mwana yo mais wana akufi mwana moyindo azanga ya mwana tonga tosaleka cotisation vous comprenez mais mwana akufi aza enfant biologique propre na libumu ya mama moyindo ake maternité aboti vraiment enfant biologique na ye bandeko na si tota bateatre na mwana aza moke vraiment mwana aza moke akufi na 31 ok mawa ozomona donc mama moyindo bana na ye basili na oyo bakonfiaki ye na ndeko na ye akenda atikela ye moko azwa mwana wana abokola ye mpe akufaki na ye donc bango nyonso ti baza wana basili na bango ozo comprendre donc conseil nga na koyesaka moyindo mpona miniti oyo eza mpasi moyindo azwa susu mwana abimisa soki nzambe intervenir te donc conseil nga na kopesa ye avanda na église moko très capital avanda na église moko ozomona atika ayawa yango nde esalaka ke ozala na stabilité te sata kokoya mpe mbala moko asakani na yo wana position te en tout cas bolimbisi eswa yo te tozalaka oblige opesa conseil donc vanda esika moko parce que nga nayebaki oyo moto aleloba na surtout na moi susu ake na kimbangiste na surtout na moi susu ake soki wapi yango wana susu donc stabilité eza te ozomona baeglise ebele mabe olongwa okia mabe
vendre esika moko so vendre esika moko peut-être on se concentrer na moi na oyebi ke bana bakendaka yo on se concentrer. Voilà bandeko na bato komi na suka moya ko continuer ça te mais ça si je moko ya bien to ko sala yango pe analyse pourquoi pas pour na sa conscience na biso nyonso to ya koyeba na air nini okolobela moto boye et puis na attitude nini ozomona et puis ba azolo ba vidéo ezali bazola l'accès ko ba preuve ok maman moyindo yimoka lobaki abota te preuve ezate l'accès vidéo ke boye moni yango ndena yebisa kabino bato ebele nde toyaka na liboso awa bayaka koloba lokuta surtout so toza biso ko bomonika toza biso na biso tozoya ko na etando moke mpona obimisa basekret yaya kozwa ngo en considération te 100% même ngai na monoko na ngai na oloba kozwa ngo na considération na te mais ka kosala mpenza bainvestigation na yo moko parce que toyaka kokosanaka bato makambo mutu muso aza capable ake na Facebook alokoti na photo mobali moko boyebi te aya kole na yo mikolo ba photoshop ekoma omona baya bazwi liboko ya mutu asimbi yo pe boye mais eza yo te bazwi photo na yo ta muso tsheki maboko boye bake nango bationgo na photoshop bakomi kosala bafoto no bamouvement neti nga na osala nga mission boye bakozwa parti o nde na osala maboko boye bakamati balatisi yo pe mobali moko pembeni osimbi ye mais eza yo te oyebi ye pe te bino pe bondimi babimisi bafoto mobali na ye basali baloko na ye boye yaya siko soko babimisi bafoto mobali ya moto esali nini kutu boconfirme ke moto wana aza na mobali azala mobali moto abotola azala na mobali babotola pe ngai na pona nga babotola mobali ya motu te obotola mobali ya moto ndeni mape ngambe binga bongo ata kutu aza mbinga te obotola eka na nzela bona mwasi no zwiye soki moto obima na mobali ya moto yebaki mobali wana ye mo moto alingaki ye ye pakoyi na sentiment nga pe mobali oyo ngai wifi so nakuti na moto nabundisa mbanda te foti ya mbanda te lande mutu na yo ye moko mutasali buzoba wana mais l'air to koyaba bokomi kofinga bato mutu boye loko boye mutu boye biso to netinga nzete kwela kake seti bana seti papa o kakolanga nani o finga ngasuna ni en tout cas bande ko nanga sali pasi na mawa to suki wana pona lelo bola musa conscience na bino ndeko nanga mwasi botika bifinga surtout muto yebite lobilobo ya ko tourner na mama moyindo olobi ke so babengo na bagago kendeke so pe babengi yo boy na boy mais mukomso ko tourner na ye mukomso boko mona na boya bato domaine moko en tout cas tendresse les cas ya ko expliquer biso yaka penda ko expliquer biso pesa biso ba vidéo place mama moyindo azolo baki abota te pesa biso ba vidéo ki mama moyindo atikala ko bota te eza kitoko te mutu abota te eza malamu te si la fungola miso okofingisa et puis oso fingami na ba famille ya mama moyindo oboyo pe obota te likolo ya kotikaka bato ya bongo balobelaka yo bafingaka bato pona yo bo changer kaka boye eza ba réponse ya bino ba leader donc boye baka bato ba olobela bino soki ba gafe bato ba yo kofinga bino kombo na bino kopemaka na kimia te aussi longtemps bozana bato modèle quoi ba tendresse en tout cas nga na sepeli na tendresse te na makambo na obombela bino te na kala mobali ne akoyaka maladi soko papa nani wana azalaka na ye na yokelaka ye mawa mwana mwasa komi boye osengaka lisungi tendresse obosani place outi mobali wana kuta balaka yo te ya théâtre bovandi ne bouti ne so bangola ba matadi so ba wapoko kaka boyi nde place nga na yebaka ye soki papa koba te papa innocent soki papa nani wana papa soki nani akoma kutu koloba bien internet kizengi boye eza pasi na mawa bande kona suki wana musala papa musala maman bonne chance na ba oba oluka musala et puis bon service na ba oba okende musala wana mama leki na bino la danoise like partager et au sali sengo makasi tout la msaka conscience mutakufeli mwana ezala mwana na ye ezala mwana na ye te mais o ya bokoli o ya adopté eza mwana na ye soki omoni ke eza mwana o ya boti te na ko cotiser na ngate ozwi mbongo no bombi olio ya koloba biloba loba na cotisation boye na boye nyonso wana
kaka cotisation o bazo pesa batu et komi pe ko pesa batu likunya so yo moni yo poza na pesa cotisation zwa mwana na yo boma ye zwa e bamba e libanga tendresse ba ochelo cotisation et hôtel yo moko yo mtoko perdre abon attendez à sali bye bye bisous.